Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bissopé, toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Beaucoup de solo la grande famille de Maman BBC, beaucoup de solo là. Bazo de la Maman BBC au sali commentaire, il y a journée, il y a le 8, il y a le 7, et voilà. Non, ils ont qui déjà réussite, ils ont qui vraiment réussite dans ngambu ya organisatrice ya soirée wana, ils ont qui vraiment réussite. To kumisi peka nzambe parce que famille libota pe bazalaki a invité bazalaki, voilà. Beaucoup tato solo là. Bande que vous savez, ils ont ba makamususu ce qui peut-être mokili comprendra makamususu, mais les bato bazo doser na kosala na kamabe. Bomoni événement au kaka ya les 7 oyo. Si la uka mutema nae et donc mutema nae eza ya kovimba, je vous dis publication nyonso oyo Belle-Vie, ceux qui va poster parce que Belle-Vie azala te bokanga photo bo ya boité, ce sont les gens au bazo ya verrier bakanga photo talaka star bota kaka egnani Poutine de l'écriture bota la ka phénomène. Alors il y a aussi Olanda batute que non boya to kanga photo batunde ba yaka verrier pona ba photo et lorsque vous kanga photo na star suka lango ezani suka lango ezaki non oko partager ou bien oko publier ngo eza peut-être na statut na yo ya WhatsApp, peut-être na Facebook oko partager ngo peut-être na ba réseaux sociaux na yo nyonso que nazaki na nani nazaki na star Poutine ka ndenge ezalaka. Alors bon emena no partager parce que si la zamutema mabe moko bandeko na oyebisa bino yango lelo te bolimbisanga parce que biso to précipitaka makambo te mais ba jour o ezoya bokanga kaka journée ya lelo bandeko nga na salaka musala nanga na réserve parce que nazobima na image ya Belle-Vie na okiko ya koteka Belle-Vie te na okiko ya kofingisa Belle-Vie te. Par contre, malgré tout ça, en réalité à YouTube, que non, matière, mais il faut toujours la protéger jusqu'aux preuves du contraire. Et surtout ce que vous avez olingaka. Mais ngana sala ande ni naka déjà na flashé bino na bibande ko boyoka likambo eza boy. Na pesi bino déjà ka position ko ba que non 1 des 4 matin likambo ko bima awa na websa bino Maman BBC alobaka. Bande ko bitumba ya Belle-Vie. Eza bitumba te que non biso ba communicateur, biso ba kroni fwati, biso ba kroni mama, to ya ka pe susu pe to zindisaka susu kaka na problème te. Nengi na lobani. Bomonika ndenge bela bimaika Congo akomi pe Belgique et voilà. Batutu o bakangaki ba photo na Belle-Vie. Batutu o babane ko ya vers Belle-Vie bakanga photo. Batutu pe bazwaki pe ba publier. Bandeko mutu nyonso oyo a publié ki photo azana a publié ki kaka photo azana Belle-Vie kane Belle-Vie azana Belgique boy mutu tu oyo a publié ki eke si la ayebi mutu wana soki pe si la ayebi mutu wana peut-être ba solo la kate mais ndeko ya mutu wana si la ayebi ya solo la kanae si la azo soulever azo tombo la fond na ipona obenga si la mutema mabe kutu biso to ebite netinga na kipaka na vie ya sila te mais si la ndenge azawana alalaka alamukaka a vérifier ka vie ya Irsil Pechanga a vérifier ka vie ya Dinana a vérifier ka vie ya Poutine siko boye bisanga pema franchement pema la grande famille
po ezalaka te. Bomoni film, ce qui filme les sous. Bomoni événement oya le 29. Neti nga maman bébé c'est na kumisika nzambe parce que tozu rapport ya koloba ke non ezaki na réussite. Donc vision encore objectif ya soirée wana. Objectif et simbi. Ba aboutir na objectif wana, ba sali o pe ba bana ko s'attendre na soirée wana et salemi pe. Alors nde ya motuya. Alors bela ndenge azawana azapeka muto osanini ya kalate peut-être auto zongane na Congo vu que non musala na e eza na Congo auki ko West Time te déjà na film na biso la grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît. Vu que non film na biso ya la vie de Tegra to komi déjà na 8e épisode. Sûrement après Tegra après la vie de Tegra tout ça déjà na film mususu sûrement pour avant mata ba tourna qui déjà. Mais il faut azonga parce que boulot na eza na Congo. Tomoni absence ya Bobo. Pourquoi absence ya Bobo? Toyebite pourquoi Bobo a monanité. Fois passé to monaka etangu nani Poutine bakitaka na Bruxelles sous na nani Karine Pala oyoyo. To monaka présence ya Bobo. Mais là to moni présence ya Bobo te. To kolobani. Bobo akeneki concert to ndenge nini? Toyebite. Jusque là tozo luka to linga to yeba. Pourquoi absence ya Bobo? Tout le monde qui dit nani la duchesse, tout le monde pena les messieurs c'est qui? Ndeko na biso o batambola kana nani? Na la duchesse to banga kotanga ko mona yo ka pe ba bwilu bino. Ba kangi chaîne na yo. Kaka ba problème. Bozola de la grande famille. Ce problème ndenge zawana. Si là pourquoi tu as un mauvais cœur. Pourquoi tu as un mauvais cœur? Na minute oyo. Si la toi donc tu as tes chats ozo fouettés. Belle vie pas à la musala na zo sala. Na minute oto lo belabino ke non. Soki bitumbeza ki loyal ngoza la bien. Bitumbeza loyalité. Parce que soki bitumbeza ki loyal. Bolingé bo banda ko yeba ndenge ko sala ke non. Awa il faut na intervenir, il faut na benga ndeko na ngai. Ah il faut na sala boy, il faut na sala boy. Par contre, ce n'est pas le cas. Dans le voici là, ils ont loyalité, ils ont monté mamabe. Ce qu'on peut ça monter mamabe, wana beaucoup quand sous ko vanda bino mon côté, beaucoup mina via ko tala ko vérifier, ba jimel bo tala kara a salinini, a kewapi, ezalaki ndenge nini, ezonga ki boye, tango boko mona, soki mite me simbite, boye bo sali gag, bo boaki na kati ya bagag. Bandeko boye me bo partager. Wana eza tomoni vidéo eza na katikati wana eza vidéo ya ce qui Gomez Lobby Gomez a tenu ko rendre maman na biso Poutine nani visite yango bomoni vidéo wana eza Poutine Gomez na délégation ya Londres. Alors Gomez a tenu ko rendre Poutine visite na ozongela na nusila il faut na zongela sila mutema mabeba ndeko je vous dis. Si na ebité so itokyo ba si la uta wapi si lele azamu tema mabe moko bandeko bokanga ka journal lelo eza le 9 juin 2 mois liboso wow na koya ko yebisa bino likambo obima sko si la le problème c'est quoi omoni tango mona kaka omoni kaka mutu po belvie okyo benga mutu te yaka tokanga photo non atanga soki lelo na kuta na belvie ngande na okene vers bella na ebike no wana za star na okanga photo na ye. Siko yozo attend ya kotala ba publication nyoso ozozo attend ya kangi photo na nani eboye nani a publié bazana nini donc ozo sala patrie moko boye donc ozo sala na oyeba te so o sala na ebi soki couvre fait na ebité mais obé l'attention te ya obé l'attention soit disant moi c'est ce qui ya mukozi ce qui moi c'est nani je sais pas moi. Jusqu'à ce bandeko, je vous dis na matière. Mais na protéger notre matière wana total makambo wana ndenge ezokende. Soki likambo wana simbi pa nde tokoya pona toloba ke non. Bomoni likambo oyo si la boye. Pe soki simbi te eloko mususu esalemi tokoya oyebisa bino ke botala boye si la boye. Si elle est mauvaise.
Biso nyonso bato mokili toza na ba mabe na biso. Mais si la doser pour respirer bien, libérer peut-être ba Poutine na vie na yo, libérer ba Irsil ba dina na libérer bango. Fais ton travail, zala libre na ya kosala musala no yo moko donc na oyeba te ozo lata baninga no basi boy pona nini. Mais yo ozo se sentir que non tu es capable de tout. Non kokate po nini. Pour ceux qui totala, belle vie kuna zane makolo poussière. Belle vie kuna nyonso ye. Yamabe nyonso négativité za belle vie. Mais si la zo koka ko vivre te sans pour autant ko tala te loko moko pas belle vie. Ndé loko zo lekelanga. C'est par là hein, ndé to comprendre que non, belle vie aza na top. Belle vie aza phénomène. Bande kona lobi bien. Bokanga journal lelo eza le 9. Journal lelo eza le 9 juin. Attendons voir likambo yango. Ce qui est ko simba it fine. To kwa ko loba bomoni likambo botala ndenge bandaki boye bina lobaka boye ce qui peut simbité to kozala obligé ya ko informer batu degré niveau ya mutema mabe ya sila. Ngana kanisa ki kenon ndenge belle vie nani sila na batu ne ba finga ka belle vie bazala ka air moko kenon likambo ya na batnini ba lobeli na bango ba kenango ka ndenge ba kenaka nango mais ya ko landela à la loupe vie ya belle vie lokola sila ndenge azo landela ay geke déçu. Si la tango nga nazo ya ko loba boy na loba ngo na ndenge moko ya na ini yo te non le problème c'est quoi? Oza mutu na minute tokyo ba keno parmi peut-être ba comédien oyo basali ba kombo na minute o baza na level tokotanga yo tokotanga na sila na belle vie mais kende nango propre ya bimisa ba indiso zo bimisa na zo salo ki grande dame te omoni plus ki mutema mabe okosala eloko mususu peut-être pas mutu oyo abanda okaniselo biloko wana te mais oye verrier pone eloko moko boye mbangu mbala moko mutu pe a étudier alobi ke non yo peut-être ndozo bebisa na théâtre ngo zala souple na koloba ke non omoni mutema no ndenge zo ngaika oyeba ko filer makambo nyonso ya belle vie oyeba parce que to mona ki nani awawa showbiz bo pesa date non bo pesi date te bo bandi ko sala ba live kalate OK it fine bo sala belle ande inspiration libérez moi na bato wana obengaka wana bato wana obengaka omoni nengo za star omoni ka nengo za star wana batela munoko na yo batela comportement na yo parce que mutu yo ko se confier peut-être autour no lobela ebo aza mutu atikali mutu aza na mutu akobetela lisolo et kei de bouche à l'oreille et tamboli personnalité na yo ekozala wapi yo lobi ke no au dessus de tout donc yo za likolo bango nyonso mais ce que pour nini ozanga ka kimia na o etangi ka kombo ya belle vie Poutine de l'écriture okokaka ngo te pona nini yo za au-dessus moi si anoko yo ndo yebi yo nyonso parce que pona nini okoka kolala pongi te il faut vérifier nani o belle vie azo sala ou encore o vérifier publication nani a publié photo oyo les anani donc ozo zoata ko vérifier oye bana mutu oyo okende ko oyebi tina famille so oyebi famille ya mutu wana obengi oh nazoloba eza vrai mais tozo zela likambo yango soki okende kitoko tokoya pe tokoloba momoni likambo tango ebandaki ezalaki boye otala sila boye soki pe esimbi te ebaluki tokoya pe koloba motala ezalaki boye famille libota boyina nga te parce que eza na bato mosusu mama bebe se loba kaka te belle vie aza na problème te sila aza na bato abenga kika ne belle vie aza na Belgique wana sila aza na bato aobenga amonika la publication ya mutu moko boye na belle vie mbala moko abengi mutu wana même pas mutu wana abengi siko yaya mutu wana
Ya na opesa bino ka ba indice ya mike po lobby après lobby kuna soki likambo moko ebimia na koya koyebisa bino boyoki o na yebisaka bino yango yo na mukuse sila aza mutema mabe moko na oyeba te mama oyo akufi aza mama ya Madilu to aza mama ya mwasi ya nani ya Madilu na otuna nan po bamakambo onga na okota ngo peza te me na moneka ne batinde ngalienga pe na sali émission ndenge mama oyo alobaki ke no Belvin da bomisi poka ndenge atuna kikombo Madilu bandeko vous savez moko to banaka kopesa conseil oto opesa eza na bato mususu bakoya baolinga ke no mama bebe se lobaka vérité na olobalanga vérité wana te po nini poso ina lobi na bimisango siko na obebisa pe makambo ebele na yango na réserve yango ka boye mais na lancer déjà bino message parce que makambo ngo ndenge ezokende ya injustice ndenge na opesa bino déjà position po to vivre na monde moko ya bato baza ba ingrat to vivre na monde moko ya bato bazo trahir bato monde moko boye donc jalousie monde moko do keto na keto alors to bombi yango nanu po déjà kaka sila kaka ndenge amonaki ka photo moko boye photo Belvin akangi na mutu Belvin azala ta kuna te mutu wana azwi photo a publier na ba poste na ye sila benga sila abenga soki boko chata émission na nga oyo na favori bobomba ngo bobomba parce que plan nyonso ya sila ezala ya mabe ezala ya malamu soki asa planifier kaka asuka kaka na kosala yango plan na ye nyonso c'est-à-dire na minute au plan oyo azosala oyo alingi asala oyo azaki nango te juste kaka pona bandeko si elle est mauvaise ngana tuna kaka ngo bato baoki kovanda na bango kimia te bosololi makambo mususu l'essentiel musala ezokende ndeni tosala nini donc yo ozosala musala ozozwa inspiration kaka ya keno na nsima mutu boye ozwi inspiration ya kimutema mabe na nsima image boye ozwi inspiration ya kimutema mabe na nsima photo tel boye omoni ozwi inspiration ya kimutema mabe siko okoevolue yo moko ndenge nini na inspiration na yo moko na temps normal nde eloko ezolekelanga boyebi keno ntango bakabeli nga lisolo oyo nalobi nzambe na ngai sila aza dangereuse sila aza dangereuse na communauté ah oui siko kutu no ndenge ka video tomoni ka la duchesse wana déjà la duchesse pe ebelaka na ye te po ekendaka likolo ekendaka mpenza mabe na la duchesse siko ndeko na comédien na biso mususu wana na obata kotanga komona ye nde kutu nde toyebi te soki basi babengi ya balobeli ye mabe yango monaka na lobaka ke non ce sont des artistes oyo ya diaspora bango nde bazalaki ata na monopole moko ya moke ya koyeba kotia na se makambo mosusu oyo ezoleka na bacomédien ya Congo malheureusement tozomona baartiste mosusu oyo ya poto bango mpe baza na baparti pris bango mpe baza na baparti pris wana bomoni Poutine na biso Gomez akene ko rendre nani visite pardon akene ko rendre visite lobby azalaki na soirée galate bon to comprendre ba concert ezalaki makambo ebele ezalaki na weekend wana mais du moins aye kotala yaya na ye wapi hier dimanche to landa non maluba on photo de ta vidéo. Ouais, je suis avec ma petite sœur, I'm with Gomez, yeah, my little sister. Yes. Yeah, we love her so much. Yes. She's a good actress, so good actor. Nice to meet you, my mama, the family, both. Yeah. My family. We are in family here with our mommy, Belvin Candy. Yes, so. Yeah, we met Gomez here. We are enjoying our day, our barbecue. Yes, so. Yeah. We are here because of our mommy, Belvin Candy. As long as you love Belvin Candy, I love you too. Yes. She's my mommy. Yes, the same to us. Thank you, family Botam. Thank you. You guys are the best. I'm coming.
The best family in the world, family Bota. Yes. The best solid family in the world. There's only one best family in the world, which is family Bota. Everybody is a family Bota. Everybody is a family Bota. If you not be family Bota, who you be? Everybody is family Bota. Everybody is family Bota. Everybody. And that is our mommy. Family Bota to the world. Yes. I love you guys. Yeah, but we need to see our mommy in that video. Because we're here because of her. You are here because of your mommy. The mommy of family Bota. Yeah, our mommy is there. We need to see her. Yeah. You can see your mommy. Our papa family Bota is here. Papa family Bota. Ah oui, papa family Bota. Our uncle, our mama of family Bota, the one and only Putin. Yes. Putin. England, we are just here because of our mommy. Because of Putin. Yeah, because of her. Putin, we love her so much, yeah? The number one, the Yeah, number one producer. Thank you guys. I love you all. Thank you. Tout le monde est famille Libota. On est une équipe Penza, il y a Londres. Je crois que la vidéo a beau, la photo a beau. Si là où on ma passe. Pour naïe, Belgia va isoler, Belgia va battuter. Il y a aux oignons quoi, hein? Oignons quoi ma Penza, hein? Aux oignons comme pour na plan na yo wana ozana ngo ya koloba keno o écarté. Bato pembeni ya belle vie. Wana yoza yo muto lobi, mais nzamba lobi bongo te. Na yo na belle vie, na naza mie kovanda na bato. Na yo na belle vie, na naza mie ya kovanda na bato na vie sociale, nani? Bandeko filme na biso tozotala. Filme na biso tozotala la vie de Tegra. Na kota na mwa muke na filme oyo nzambe nanga. Mutu nga na bandai ko bandingela ezaki mama Milo. Na lobaki yango kutu na émission nanga avant-hier na lobi bandeko. Pardon. Awa nani Patrick na Daeli. Bandimi. Ba yokani balobi ke no bazwa Tegra, ba adopter Tegra comme mwana na bango et tout. Mais na ndenge na moneli mama Milo, est-ce que mama Milo ondima? Mama Milo ko tia mwana mal à l'aise te? Le contraire. Nzoka mama Milo yangani. To ebite siko na problème oyo mama Milo ya ko bimisa manzaka nini? Lobi a epa na biso vidéo na ezoleka bandeko. Lobi epa na biso a dimanche ezalaki marathon, hein? Marathon ezalaki awa epa na biso lobi ezalaki trafic moko embouteillage te. Embouteillage ezande na Congo. Trafic talaka balabala ekangamaki. Sikoyo mama Milo mutu onga la bande okanisa bi mama Milo peut-être mama Milo ko tia mwana mal à l'aise, le contraire. Daeli faso akena mwana oyo famille Libota bampoishu babone na mutu akokwea ta na video oyo bandeko za na leçon moko makasi za na leçon moko belvia ayeko pesa na filme wana ya la vie de Tegra. Sikoyo nga pona nga na mona ki on dirait la vie de Tegra, vie à Tegra tant autant la réalité tant belvia kufi pona nga na mona ki keno vie à Tegra yango ebandi ya misère. Tango na minute kaka muke belvia pesi biso ko seka ya koloba keno bato basali nini ba couple ya Daeli bazui nani bazui Tegra. Tobi enfin maintenant la fille a eu chance ya ovanda na kati ya ba adopter quoi ba adopter ya
tant tobenga ke Poutine de l'écriture abaloli biso na ministre kaka couple yango e adopta ki ye mwasi abaluki na minute mukie daili abimisi babiloko moko bandeko omoni kane nalobaki yango na émission nango nakotisaki na tongo bomoni nani oyo c'est qui les messieurs Vini bandeko il y a beaucoup de hommes na sa moyo bazana ba comportement ya nani ya Vini sikoyo soki penza Vini azoluka tega na bolingo a solo ako pesa e passion azolingo pesa e sikoyo te. Par là, vous allez vite comprendre que non, Poutine azo bimisaka biso, azo pesa biso ka mayele na sa moyo. Et loko Vini azo sala. Pour l'obitegra a telengana na balabala, na position na faiblesse, azoye a se retrouver na maboko ya Vini. Siko so to bito solo là. So to bi penza to solo là. A se retrouver na maboko ya Vini parce que aza na position de faiblesse. Oyo bandeko nga déjà na sina moni Tegra ko se retrouver na position ya faiblesse a okoya na maboko ya Vini. Sikoyo soki to solo la kaka. Soki a se retrouver na position na maboko ya Vini. Sor na e pas Vini e kozala nini parce que Vini aza na mwasi na e o eza priska. Ni badi baza mabe mais boye ba keno eloko Vini soki keno Tegra ko se retrouver na maboko na e. Je ne pense pas que non. Akobo a pris ce capot na Tegra. Parce que si on t'a dit na couple na bango, bavani na bango bien, baza na problème te. Mais yo kaninga ebisa ki Tegra. E aza munene, ebo. Mais si on t'a dit nani na tableau na bango, baza na mona ba problème te, baza na bango na bolingo. Ce qu'on sort ya Tegra kozani ni prière nanga. Na film oyo 9e épisode tozo continuer na kotala. Belvia me mabiso na lignée wana te ya koloba ke non. Na position de faiblesse ya Tegra a se retrouver na maboko ya Vini. Ce que dites-vous, ce qui si quoi se retrouver na maboko ya Vini. Lobi baye koyeba ke non, nani Daelina Patrick baye koyeba ke non, nani Tegra zobima na Vini. Na ngambu ya Daeli a condamné nani. Bon mona ke non, situation est grave hein. Pour ceux qui Daeli anani Vini et que Tegra a se retrouvé dans ma boko nae. Sûrement, il y a qu'à protéger peut-être qu'à relation à bango na ba Daeli na Patrick. Yango bo mona bandeko na senga bino ka ke no toza le belé wana. Donc façon maele nange keyi bandeko façon na kanisi. Compter réseau pesanga ka 0. Compter réseau pesanga ka 0. Na yo kaka mutema pasi ya kibo mama. Et kozala bien ce qui Tegra a kondima à vivre na pasi qui est akwe na maboko ya Vini. Pas de. Nga siko awawa. Na réalité na taka sous-sota nani teaser wana te ngala kota kaka na ndenge film ezoke nebo e to keneka ne to ke teaser na on a se référé sous na na teaser te parce que na teaser to mona ki ke no Tegra la ta kilota mukuse Tegra bando yemba et tout a okoma kuna ndenge nini ngana bino si tota la film est-ce que façon o Daeli avandisa ki Tegra mwana obo adopté s'il y a un problème yango omona baloba toujours que non. Ba maman to salaka nini to komisa bana biso ba camarade Tegra basaki bien na Daeli et loko wana kaka ba bete ya suka ke non Patrick azobima na Tegra a s'emporter bomoni kuna ba relation ebele ebebaka na sa moi oyo mutu moko boya otala boya moni relation na bino eza bien afepeli na ngote alinga kabola bino. Bouli ya Vini lokola Tegra aboyi na moni se pasi awa na pasi wana lokola ya za mwana moko boye mama na akufa papa na aboya et tout réalité faiblesse ya Tegra ya linga diembela wana
yango mona bato ebele na bato baza pembeni ya Belleville ba chroniqueur ba comédien mususu ovandi pembeni ya mutu oyebi ke non ye elle est mal aimée vie ya musala na ye elle est mal aimée bolandela pourquoi elle est mal aimée botala boye compteur epesa bino 0 parce que boyinela mutu kaka pamba asali bino eloko moko te elle est plus focalisée na makambo na ye naloba ke non poto lia biloko to lia na Belleville télévision c'est parce que Belleville elle est au four et au moulin. Ce qui est Belleville, c'est que mutu moko ya ba boule yeke lokola ba sila o mata kita e position ezanga papa zalaka te et tout. Mbele to liaka na Belleville télévision te. Yango mona biso ba mususu to ka mutema pasi tango mutu azo ya zolo belaka Belleville mabe aokandiselaka Belleville mabe aya koseli Belleville makambu otala ke no musalo Belleville azo sala na ba biloko bazolo bela biso na kombo ya Belleville ezobala na te. Botala kaka idée wana ya kopesa sikoyo ya kopesa vini ya koloba ke non lokola nani tegra koboya yo lukela esiko créer les sikoyo tegra problème kosele mama na likambu et pas Daeli po mutu moko ta okyo ndima ke non mwana na ye ou bien mutu avani na ndaku abima bayebise ke non wana zo bima na mobali na yo atanga ona ocha munoko makasha na kokokate na omemango kapeleka likolo siko nena omemango likolo siko Belleville aye siko ne ko conseiller peut-être na ngana yo ya ko ba situation bongo pe ko kiko ya na nzela na yo prends ton temps ya ko discerner yango parce que soki ozwi temps ya ko discerner yango okozwa ba piste o komona ke non eza lokuta loko biso to pesaka diable déjà tant à sakana na biso à jouer na biso na l'esprit ah Daeli elle est partie et ce de to tala na film façon Daeli a kenango to bimisana no sentiment ya film to bimisana no passe ya film to lo ba na réalité ya ndenge Daeli a kenango Daeli a betango kitoko makasi. Donc à côté d'un personnage ya mwasi oyo ba informer que non mutu oyo zuye na pasi akomo bimana mobali no na katanda. Bandeko c'est difficile à tata koloba que non Daeli discernement bandeko. C'est pas facile hein. Papa dit seulement ça. J'étais prévenu. C'est la vérité. Le preuve. Papa. Non, on verra qui de nous deux est intelligent. Pas de questions maintenant papa. Oh. Je pas de... Tu es chez toi. Tu peux t'habiller comme tu veux, vu que tu es chez toi. Chérie, ça va. Donc, cuisine tu te permets de faire mon bali nanga, ozo la ti décolleté. Le quoi nga na poitrine te yo za nango. OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Non chérie, au côté des poignets. Au côté de nga le bien nzela te. Comment yia ko fa na obo? Afati bo skondo fanti boy. Yebi sanga, moi je faut pas ka bouger mi pende sani. Ni yo sa papa no mo nango. Amona. Daeli. Alors c'est que fandara na ebo, fandara na liboso no, apantara na makolo. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Moi non c'est lui. Na lingi li so accoutrement na ndaku na ngate. Na lingi li so te. Oza na teni ba chela wana, o salela ka misala. Ah, ça era misala, o sanini, o sanini. Bo so na ndeti nini. Yo uti musala yo lukanga to lekani ba moko aponi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais c'est toi le problème. C'est toi le problème. Parce que moi je parle à l'enfant. Pourquoi toi tu es là? Qu'est-ce que cet enfant a fait de mal pour que tu cries dessus? En fait, elle me sonne au boiponi. Moi, c'est mon enfant. Mon enfant. C'est notre enfant. Aboni boeko. Tellement lombada. Au fandi liboso mobali nanga, ozu décolleté tché. De ce que nous avons la poitrine pété on tché la décolleté. Et ngeza somo awa. Et ngeza somo. Ozu mi pende lo kwanga na ngote. Ya yo ya milangi ngalula. L'homme liboso nanga to sa ni sala kuna zelo la cuisine. Apparemment ngande zobat. Ngande zoba na zwa ki na chelo kwa maneka na ndako na bilataka na onengo. Ça. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je ne peux plus parler avec toi. Je ne peux plus parler. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle te parle comme ça. Vous êtes pas amis. Vous êtes pas amis. C'est ma fille, c'est votre enfant. Quel ami?
quelle amitié tu parles? C'est ta fille, ton garçon est là. Tegra pas umelaka na kolela te. Tegra pas umelaka na kolela te. Vraiment. Ils ont passé. Famille Libota. Tous à la wana lisusu lelo na 9e épisode total et kosukela Tegra nini. Prière nanga mama BBC ezake non. Tegra kaka ndenge aboyaki wana. Malgré asalaki mabe yako garder secret wana ya deviner azoluka ye. Soki ayebisaka ta Daeli elingo ozala bien. Abombi secret. Nefu me baluka 6 me baluka 9. Oyo aza liboso nanga aza mwasi nanga aboti mwana na il faut akola na ba conditions moko ya bien. Il faut la protéger, il faut la sécuriser. C'est ça le devoir d'un père na kati ya foyer na ye. Ah oui, dans cette maison, il y a des choses qui se sont passées. Moi, personnellement, ça ne m'a pas plu. Juste après, Rokendaki Makamba Robota, ça m'a beaucoup dérangé. Pourquoi? Ben, c'est l'histoire qui se passe entre ton mari, Patrick, et la petite Tegra. Bon, madame, je voudrais que pour protéger, je ne veux pas que Kombo Nanga et Bimaïtanga Manandingi Amabe, les loto lobby, je ne veux pas de ça. Si je te le dis, c'est parce que je te considère comme ma soeur, je te considère comme on dirait, naza papa, na kati ya foyer nanga na boti mwana et puis mutu moko ou talibanda, une personne aya o détruire o yanga foyer. Je ne veux pas accepter. Je ne veux pas accepter. Donc il y a quelque chose qui se passe entre Tegra et Patrick. Et Yozala qui na hôpital, Roki Bota. Cette histoire a commencé à Katiandako. Je parlais avec Patrick, je lui disais, mais non, tu ne peux pas faire ça à ta femme. Même si tu peux tromper, ce n'est pas quelque chose que je te conseille, mais ils sont la talibanda. Mais na Katiandako, oyoyo. Ndako o vandina mwasi na yo, ndako o zoko fondé à yo foyer. Tu ne peux pas faire ce genre de bêtises. Et puis quand tu regardes cette petite Tegra, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que cette petite a? O zoko attiré au mobali, mukolo ndengo zali pe. Façon na baye pe vini oyo bandeko. Oh mais laisse tomber, Tsambenangai. Ukiliza mabe. Vini soko robota mwana mwasi. Eloko ozo sala ma papa. Oh buka. Ekolanda bana na yo tina 4e génération. Soki Tegra. Alors bandeko biso toko bavarder kaka pona film hein. Ata bato bakozala wana pona ko planifier boye pona belle vie. Ah, tobeta ka seti na ba film parce que arnae musala belle vie des oganga. Petite photo de ta vidéo. Ouais, je suis avec ma petite sœur, Amouche Gomez, yeah, my little sister. Yes. Yeah, we love her so much. Yes. She's a good actress, so good actor. Nice to meet you, my mama, the family both. Yeah. My family. We are in the family here with our mommy, Baby Candy. Yes, so. Yeah, we met Gomez here. We are enjoying our day, our barbecue. Yes, so. Yeah. We are here because of our mommy, Baby Candy. As long as you love Baby Candy, I love you too. Yes. She's my mommy. Yes, the same to us. Thank you, family Botam. You guys are the best. Yes. I'm coming. The best family in the world, family Botam. Yes. The best solid family in the world.
There's only one best family in the world, which is Family Butter. Yeah. Everybody is a Family Butter. Everybody is a Family Butter. Everybody. If you not be Family Butter, who you be? Everybody is Family Butter. Family Butter. Everybody is Family Butter. Everybody. Yeah, you like And that is our mommy. Family Butter to the world. Yes. I love you guys. Yeah, but we need to see our mommy in that video. Because we are here because of her. You are here because of your mommy. The mommy of Family Butter. Yeah, our mommy is there. We need to see her. Yeah. You can see your mommy. Our Papa Family Butter is here. Papa, Family Butter. Ah oui, Papa Family Butter. Our uncle. Our mama of Family Butter. The one and only Putin. Yes. Putin. From England, we are just here because of our mommy. Because of Putin. Yeah, because of her. Putin, we love her so much, yeah? The number one. Yeah, the number one producer. Thank you guys. I love you all. Thank you. Thank you. Alors bref, la grande famille, Nakumi nzela mosusu te na kolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga c'est avec nzela mosusu te na kolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga c'est avec Papa dit seulement ça. J'étais C'est la vérité. Le preuve. Papa. Non, on verra qui de nous deux est intelligent. Pas de questions maintenant, papa. Oh. J'ai pas de... Tu es chez toi. Tu peux t'habiller comme tu veux, vu que tu es chez toi. Chérie, ça va. Omoni yo etika mkena benga no na ndaku nanga. Etika lika mkie. Donc misala osana cuisine ezate makambo yo yela na ndaku eza su yango te. Tu te permets fana mobali nanga ozi olati décolleté. Le kwanga na poitrine te yo za nango. OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Non chérie, au côté des poignets. Au côté de maman on le bien nzela te. Comment yia ko fana obo? Afati bo skondo fanti boy. Yebi sanga, moi que faut pas ka bouger mi pende sani. Ni yo sa papa no mo nango. Amona. Daily. Alors c'est que fanda na ebo, fanda na liboso no, apantara na makolo. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Moi non c'est lui. Na lingi liso accoutrement na ndaku na ngate. Na lingi liso te. Oza na teni ba chela wana, o salela misala. Ah, ça era misala, o sanini. O sanini. Bo so nende tinini. Yo uti musala yo lukanga to lekani ba moko aponi. Qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais c'est toi le problème. C'est toi le problème. Parce que moi, je parle à l'enfant. Pourquoi toi, tu es là? Qu'est-ce que cet enfant a fait de mal pour que tu cries dessus? En fait, elle me sonne au bois. C'est mon enfant. Mon enfant. C'est notre enfant. Aboni Boeko. Tellement lombada. Au fandi liboso mobali nanga, aux une décolleté tché. De ce que nous avons la poitrine pété au tché la décolleté. Et nous avons somo awa. Et nous avons somo. Aux une mi pende le quoi ngana nangote. Ya yo ya mi langingalula. L'homme liboso nanga dosa ni sala kune velo la cuisine. Apparemment ngande zobat. Ngande zoba na zwa ki na chelo kwa mannequin na ndako na bilataka na onengo. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je ne peux plus parler avec toi. Je ne peux plus parler. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle te parle comme ça. Vous êtes pas amis. Vous êtes pas amis. C'est ma fille, c'est votre enfant. Quel ami? Quel ami que tu parles? C'est ta fille, ton garçon est là. Voilà, nakomi na suka, to continuer na consommer film na biso, la vie de Tegra. Et ça, biso bien, na chité nanga déjà. To aimer, to partager. To kutana na pourquoi. Pour na 9e épisode na biso, il y a la vie de Tegra. Ba on a tout ici mi tema libaku bo limbisa. Na lobi nanga ka vérité. Si la landela ka vie ya Belviti sikoyo, yeko pomba ya scène, yeke no aza au-dessus de tout. Azangi kimia boy neni. Amona photo te Belvina montu ye wana samba asa contacter mawa. Je vous aime bien la grande famille. To kutana na biso na pourquoi pour na filmer na biso. Il y a la vie de Tegra na sina baye na ngai. Na sina baye comportement vini na baye makasi. Na baye penza. Kuninga kunyoko la mona batu bongo. Je vous aime bien. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.